chaîne par excellence. Bonana, la babanso, balanda kabiso tango inso, boya baete, le 1er janvier 2021. Alors, bonana, la bandaku, bonana, la mabota rabino, merveille à kitoko, il y a 2021, bino moko bomona, nakate centre d'accueil, parade ba mama ezo salema. Wana na bokambemi ba mama Général Rose Lukisimba Makeze. Parade des au salema ba mama nakate centre d'accueil pona ko sepelisa tata mokonzi pambate azana biso pambate awa lelo eko yinda mabe parce que papa zo fêter na biso awa nakate ville province Kinshasa. Alors bomoni ba mama na simananga bako ya parade ya makase zo salema wa donc ya ko sakana te. Mamelele basoso bazaliawa mamelele makambo kozalawa mamelele makambo kozalawa mamelele makambo kozalawa Mapamoli, Otunga Yerusalemi, Mokaya Liko kisimibuka mana mokili, Lingomba liko kisimibuka mana mokili, Lingomba liko kisimibuka mana mokili. Liko kisimibuka mana mokili, Lingomba liko kisimibuka mana mokili. Beta kingonga na ye idolelo lingomba liko kisimibukama utamama mwilu wa beta kingonga na ye idolelo lingomba liko kisimibukama lingomba liko kisimibukama na mokili lingomba liko kisimibukama na mokili lingomba liko kisimibukama yatala panza nada utu kwekenda yami utu nikama yami utu loloka utu yandala panza wizini batwala ku munanila kwane fungeto mami tufanganga idina mpasizi ukele kama eave utuwado utu yandala mpasizi banza Vitae malemampe Yabyongizidi mule mwaza Yangenza mbeto Tata utufwekena Ani utu ikama Eave Ani utu loka Utu yandala Ase yandala Banza Tata utufwekena
banza utuloloka efumweto munamangi tuvanganga kalamaela lufalusakidi vitaye malemape byabyo bizidi mulembwaza yange nzambeto tata utufwengela Ikabuto suilelo mingi baso solite bandimi tango nini boko sosola kemo likolo kimia nase kimia ingela omokili kembo likolo kimia nase kimia ingela omokili tosepela nalikabo tozilelo omo babengaki ngai eloko pamba na mokili elo mokili mobimbango luki ngai nani ayebaki ete tokoki kozwa kimia omo babengaki na biso awala se tata kimbangu salisa biso tosepela tata tonyo kwami yondeneneke ya pasi na biso
mosantu akubiko kufanye mamolo ngolelo kilimo bina mosiliko yeba kombo ya kimbangu ngolelo kilimo bina mosiliko yeba kombo ya kimbangu kilimo bina mosiliko yeba kombo Mama lelo ezali mokolo monene nazali esengo mingi papa Simon Kimbangu kiangani abombi biso abateli biso akomisi biso lelo le 1er janvier azwa lokumu pe nkembo na pesi libota na ngai mobimba famille mukoko de la koko bapambwama baye te tata Simon Kimbangu azali molimo santo na bosani te banganga nzambe nyonso ya komini na biso Bukama Lingwala na bosani te mama présidente mama Zola Emily na bosani te mama langai mama Mbonga mama Chéri mama Mbonga Mukoko bonane Mama pesi mbote papa nani mbote mama bonane na pesi bonane na ngai nanu na nzambe na ngai oya kela ngai na yebi ye na kombo na ye papa Simon Kimbangu kiangani tata molimo mosantu azwa lokumu poete lokumu ebongi na ye na mawa pe bolingo na ye nde abombi biso akomisi biso na 2021 oyo bakoko bazelaka biso tokomi yango na pesi lokumu pe masanjoli ezonge pai na ye bonane na ngai na pesi na libota na ngai mobimba na ebike tozali na choc na motema lelo na pesi ba condoléance na libota na ngai mobimba tika tata molimo mosantu apesa biso kimia lokumu ezonge pai na ye parce que circonstance nyonso ezalaka kaka epai na ye nde nalobi tozala makasi tozali bana oyo toyebi nzambe na biso esengo na libota oyo bayebi nzambe na bango azwa lokumu bonane na paroisse na ngai papa Pasteur Ngwandu bonane na libota mobimba elongo na cellule centrale mobimba pe ipeni mobimba bonane na nga na mama présidente mama Odette Filankembo place ozali mama papa abatela yo apesa o makasi apesa yo bwanya otambwisa lingomba nepe ba mama ya komi na ngaliema pote topesa papa maboko bonane pe na bae nyonso bayebi ngai na kombo tata mwana pe tata molimo sana bonane na komba tata mwana tata molimo santu tokoloba nini nzambe na biso nani ayebaki ete tata molimo santu atokokoma na mukolo oyo ya 2021 bolingo pe mawa na ende komisi biso azwa na ele okumu nkembo pe masanjo lipamba ta bongi nango yazali nzambe ya bolingo nzambe ya kimia tata ya bolingo tata ya boboto ya kimia azwa na ele okumu nkembo pe masanjo li ebongi na ye na mama mulukia wangelongola batata conseillère papa José Diangende sika lali bonane biso bana na eto otombela bonane na mama Francine bonane mukolo lelo nzamba komisi biso na kimia na pesi bonane na libota na nga mobimba eska bana na nga nyoso bazali papa Yurek bonane Jemima Amanda libota na nga mobimba bonane Ah, merci maman journaliste. Bonne année. Nous souhaitons bonne année à mon konzi à boule pour ceux qui étaient de commune le loté. Vraiment, à salle libiso ya minene, bonne année na libota na centre mobimba, bonne année na libota na nga ya kitoko, bonne année na bana na nga Idad Kiyedi, Merlin Kiyedi, bonne année na Afki mobimba pour la ligne Afki na biso awa, bonne année na présidente communale na biso Mama Filankembo ya Ngaliema, bonne année na Pakambutu, bonne année.
Bon, on a pesi bonne année na papa Simon Kimbangu kiangani po abateli biso 2020 tit akomisi biso na mukolo lelo na 2021 yangwana tolobi ke yende abatela biso lisusu ndenga abateli biso na 2020 abatela biso susu na 2021 yangwana biso bana ne to kosepela makasi na pesi bonne année na ngana bana na ngai libota na ngai pe na pesi na mama générale na mama nationale pe biso nyonso staff mobimba ya bana ya afki to bosani te bino moko ba journaliste bana membre yangwana to sengi bonne année mama bonne année epai ya papa Simon Kimbangu kiangani nanu molimo santu epai ya mama Sidoni molongani na ye azoko representer mama Mwilu Kanga Marinzi Tani molobeli na biso nde na pesi pe bonne année na libota e santu mobimba bonne année na molongani na ngai na kombo ya Benanunga elingi koloba ba oyo bakolonga bazali na bana nanga nyonso bana na lusaku nkunda Dieu merci balandiye na Gasamfumu Benanunga balandiye na Glody Benanunga balandiye na mama Yala Zinga Beneli balandiye na mama Akembombi Benanunga elingi koloba ba oyo bazangi mabe bakolonga kombo na ye yango wana nde sima na pesi pe mbote epai ya mama Ngwala Biselenge Biselvi o azali mwana na ngai pe bebe na ngai ya suka mama Nsiku dia Silwa Nisha nde na bande konanga banso okati ya Lingomba okati ya Libota bonne année mama Tina bonne année mama journaliste merci beaucoup te pesi na bonne année na ye moko yemei mokolo milimo mokolo nzoto mokolo mokili mokolo likolo oya asali ko topema mokolo ya lelo papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo santu yawe kati na bato bonne année na ye bonne année na molongani na ye mama Sidoni nzambe asunga apesa mama Sidoni makasi mingi azana bane belé tolingi ye mingi bonne année na ba conseiller direct ya tata mokonzi ya bule papa Mbenza Kiangani papa Zako topesi na mama Kwakiadi papa Rigen Tobo Sanité na balongani na bango topesi bonne année toke tout droit lokola to uti na libota e santu to kiti tout droit na oyo azali mokonzi talakaka oya cha bage na lopete nda longola soni to na pesi bonne année na mobali ya ngai papa Claude Mfoni na Canada bipa ya zali bonne année na yo chérie je t'aime beaucoup bonne année na bana boleke belé bana ya nzoto bazali ya molimo bazali ba oyo bakotangama batangami ba batangami te bolimbisa na pesi bonne année na yaya na bango nyonso wazali première ministre Tatiana Lubuya bonne année na Divine la photocopie ya papa bonne année na Glosey Ntsampi to pesi bonne année na Dimitri Mukeba talakaka champion de champion eza Axel le roi to pesi bonne année Axel Mukeba. Sois les bienvenus pour Yonde Star Amicolo Talara. Bonne année na libota ya papa Léopold. Matoi tout moi. Tu peux dire bonne année na ma chérie Joëlie, je t'aime beaucoup. Bonne année Stacy, Joe, Divin, Chance. Bonne année na Bino. Bonne année na libota Mobimba. Bande konanga na Kolo. Bonne année maman Fo papa JP bonne année. Même Mouré atanga ngaite na pesi bonne année. Bonne année na papa de la ville Talara. Barili Kolo. Bonne année na yo. Na maman bonne année membre de famille to pesi bonne année bandi konanga nyonso na pesi pe yo moko maman Nzuzi bonne année maman Josi bonne année papa Mananga bonne année maman Marie Claire bonne année ba mémoire baleke belé en tout cas bonne année bo tenir nga rigueur te je ne saurais pas citer tout le monde je vous aime beaucoup bonne année nzamba batela biso talaka 2020 ki ndamaka nyonso 2021 za ba réalisation ba promesse ba mambo belé taka centenaire do suka na likam to simba na poto koma mukolango bonne année mkumpala kujinzambi wani papa Simon Kimbangu kianga ni nzambi muntu ne mama
papa Zako, papa Mbenza, papa Rikena, maman Kwakadi, famille Mujima wa Monsanto, njimba jingile chimu chipya chilenga. Njinjingila bana bani bonso bajimu Kinshasa, chimu chipya chilenga. Njinjingila jise ni bana bonso chimu chipya chilenga. Njinjingila Berta chibola, Berta bibola ezalimisatu. Bango nyonso bonane Yameli Igete na pesi bango bonane na famille ya mama Nyanda bonane mu famille wa mama Nyanda bonso bikala ni jitalala mama Denise Lupetu Chilumba yichena mo moito ni famille mujima bikala ni jitalala bonane mama twasakirila mama bwa kumpesha di turindi sankali ya bungi bali wakati wabanya ni chili mwe chini chishika mu jitalala to turiba nyoko amabikoli munta tuni makenga nzala musunsu masama mishindu ni mishindu kadianu bwalu sala papa Simoki Mbangu kianga ni muti mutulama kibwalu kai walu kutufikisha ditukudi ya lelu kibwalu kai turiba fika mwabeu bwa kumwela yerve bwani atufesha disanka mchirimu cha 2021 malu achirimu chishala kai kadikuto na kubantu bosu tunusengelela bwanika laini disanka numanya ni Simoki Mbangu dinzambi wa bantu bafika bama mubona ne batatu bona ne bana bosu bena mu gouvernement bena mbula matadi president wa republique tutukwela bona ne tetu bakimbangise bona ne topesi bonne année liboso na Nzambe na biso oya tali mokili mobimba pe aye ko fete na biso na kati ya mboka Kinshasa ya wana topesi na merci pa yawe pe ba conseiller pe ba mama ya ba papa topesi merci ya wana lelo eza mokolo yesengo to kota 2021 mingi ba kotiti ya wana tola mukala pongi to sala misala oyo Nzambe azali ko tinda biso alors topesi ba paki mbote mingi bonne année na bango soutien pe ya mokili mobimba topesi ba mbote ebele to lemba mosala papa Simoki Mbangu te pe libota na biso pe mabota na biso nyonso toza ne sengo na mokolo lelo na kombo tata bonne année na pasi na kolela lukono ko mukwa lelo esengwele kimi na kimakete na pesna no mbote na Nzambe na ngai tata mokonza bole papa Simoki Mbangu kengani na ba conseiller na ye ba conseillère na ba longa na bango parce bango mbote mingi mbote mama baso mokili mobimba mbote na Maloki Simba Rose mama Nancy bango nyoso mbote na bango na manzusi lokola mbote ebele mbote na bato nyoso to basina cuisine kuna mbote na bana nkamba nyoso to bata ko nyoso mbote ebele bonane bona na peselika ba mama na nga mokili mobimba na batata pe bazaka ya mama mulu bongo te na pesi bango ba meilleur vœu na souhaiter bango ba bonne année na souhaiter ba prospérité ba longévité plein de succès pour na auto senga tata mokonza bule apia succès na batata apia pe succès na ba mama na bilenge na biso donc to sengi na yebite donc na bikara ba bisou 2020 eza mapamboli tozonga na nzela po ya lobi na kati ya minene o alobeli biso ya minene alobi ya malamu ezoya ya mabepe ezoya mais ya malamu po lo poso munde sani esepela donc yangwana to eleki bonne année maman journaliste. Bonne année nangai na tombe nango liboso na tata mokonzi abule mokonzi alingomba yende mutapesi biso pema tomoyeni lisusu na le 1er janvier 2021. Bonne année na libota lisanto mobimba. Bonne année na ba papa conseiller na mama conseillère. Bonne année na bana bandeko na biso bana. Bonne année na bambuta ya lingomba. Bonne année na ba mama ya RDC mobimba. Comité nyonso bonne année ba mama surtout ya Kinshasa bonne année pe na libota na nga na papa na nga na mama na ngelongo na bana na libota mobimba bonne année. Papa journaliste. Voilà. Tout le monde est sensibilisé par maman. Mais bon, la ici est aux agaba beaucoup. Au type de pêche, ça veut dire que belé, na o etini etali mubu ya sika. Donc oye ba, ni papa, memeli.
alobi na bino nini mpe masolo nini bozwi puisque bozali bato ya liboso papa yami na 2021. Merci papa journaliste. Ndenge uti koloba tokoti mpona kopresente bave mpe kosenga na ntina mvuya sika ndenge tokoteli yango pamba te 2020 tolekisi yango na pasi minyoko maladi kufa makambo ndenge na ndenge boyokani ezali te makambo eleki ebele nde tosengaki na tosengi na ye te papa 2021 tokoti obongisela biso tolobi tosengi mpona mokili mobimba bamama ya poto bamama ya braza bamama ya ngola baafrike tosengi na mokili mobimba tosengi nguya tosengi mayele bwana poto kotambusa misala oye apesi biso tosengi mpe na ntina ya bana pamba te bana baza koyoka te papa aza tantala mingi konyonga mpona bana bamama tozoteya bana te eza na bamama bazoteya bamama mosusu bazoteya te na malamu te mais eza mpe na bana bazoyoka eza mpe na bana bakoyoka te mais lokwa toza bamama pasi ya 9 mois toleleli yango epai ya papa apesa kimia na bana nde tokoti na 21 eza na makambo ebele tosengi mpe na ntina ya mize na ntina ya pulaye na mikumba minene oyo apesi biso na mokuse liloba tata mokonzi abule alobi mwa mingi me ya motuya nga na koloba kaka oyo nayoki mpo esengwelekaki makambo so azoloba nga makanisi ekomi déjà le 6 avril na centenaire nde oyo alobi ya motuya alobi pasi ezali moboto leki pauvreté ezalaki me akolinga susu pauvreté te na 2021 alobi ya malamu ezoya ya mabepe ezali mpo makambo mibale eyaka nzela moko ndenge alobi malamu eyaka na bo bazomeka kotosa pasi eyaka na bo balingi kotosa te nde alobi makambo ya kitoko tata nzambe abongisi mpona bana na ye bakoka kosepela 2021 oyo eza ndenge mosusu asengi kaka totosa asengi boyokani alobi mwa mingi mosusu na kanti soki botuni mpe mama national parce que nga nazaki na kati ya nazwaki eza motuya alingi su pauvreté te pauvreté eleki donc akosepelisa bana na ye mais tosala nde misala oyo esengameli biso oyo atindi biso tosilisa mize mpo soki tosilisi mize bilakesa nini ekokani nde yango wana oyo nga namoni alobi me alobi mpe mwa mingi ndenge na uti koloba yango wana alors mama mokili mobimba ya solo bazali kolanda yo opesi mpe mbela mpo bamama balamuka ata mwa liloba moko apesi te mpona batata alobi boye merci papa journaliste on alobi makambo eleki ebele alobi na esika moto akendaka liboso ezalaka bana nsima ya bana elandaka bamama nsima bamama elandaka batata yango moni na makambo mpe batata bazalaka na retard bamama motu bazalaka liboso mais sikoyo esika ezalaka neti o exemple eza neti liwa moto akóma liboso ezalaka tata esika eza likambo esenge ekóma noki me na misala ndenge tokendaka mpo ezali bongo ndenge alobi mama moto azalaka liboso tata yango baretard batata boza mwa kilo nde yango alobi me kosepele kozalaka mpona retard te tokokisa kaka toyokamela ye totosa ye mpo biso banso tosepele ezala biso bamama toza na liboso me soki tozotosa te nde alobi asepeli ndenge owuti koloba biso bamama toswete biso nde tobandi bamama donc nazoki koloba te esengo eleki epuis nasengi merci na bamama Europe bazolandanga mpo bangombe mibale oyo fo bayoka ezali bango mutu basombi yango ndenge nasengelaki bango bakokisi nasengi merci mpe na bamama Kinshasa basali mpo tolesi awa na bapaya na papa tozolesa mpe nkamba ndenge papa Mbenza asengi biloko eza kokende mpe nkamba nasengi merci na bamama Ngola merci na bamama Braza nasengi kaka me naza kozela biloko na bino nano ekomi te ekóma yango ezoka ekamba yango wana nazalaki nango antuka ndenge tosengi ye succès na 2021 na batata na bamama na bajeune mpo tokokoka mosala na ye tolonga bango basepela biso tosepela tosengi pa restaurer basanté na biso tosengi makambo ebele nguya mpo mosala so nguya eza te moyo osala eza te tosengi mpe boyokani surtout biso nafiki alongola biso mopepe oyo euti koleka na 2020 mpo ete tokokokisa bilaka na ye merci papa journaliste ya solo biso tozali bato ya yambo tokutana tata mokonzi abule na tongo ya lelo ya le 1er janvier 2021 solo namoni ete bosololi déjà na mama général nyonso elobami na kati papa asili koloba na biso yango mama général alobi na bino papa alobi
ya bangelaka ba maman te parce que ba maman bazali organiser pour na komona likamba boye fo organisation des ala organisation ezalaki ya malamu yango moni réussite ya boye nde papa yambi biso asepeli makasi alobi ba maman to telema pamba te likamba monene oyo nzambe akosala na le 6 avril 2021 alobi toko sepela Afrique kotombwama mokili mobimbe ko yeba solo ete tata Simon Kimbangu azali nzambe na likambo ya monene to ko présenter na mokili ezali musée Simon Kimbangu yango papa sepeli makasi na komona biso ba mama na tongo ya lelo ya le 1er janvier 2021 merci. Alors maman Congo eza monene liloba ezali kaka solo biso soto lamuka pamba ete mosala ezali monene et surtout mosala ya poulailler bango nyonso bazali kolanda na bilili ndenge mosala ezali kokende mais topesa na maboko po ete likambo yango ezala na réussite esili kaka wana te tozali mpe na bureau monene tozali kotonga d'ailleurs ici babandi déjà fondation donc il faut tosala effort makasi mpo na 3 mois oyo ezali na nkamba ya Yerusalem na 3 mois oyo tokoka ko réussir na 2021 na le 6 avril to présenter papa ezala bureau ezala poulailler moderne. Merci papa mobu molamo et pa ya tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani elongo na ba maman conseillère ba papa conseiller libota mobimba elongo na ba maman mobu molamo pe na ba maman nyonso ville province ya Kinshasa ya RDC mobu molamo na ba konzi ya Lingomba mobu molamo na Kimbangiste nyonso esika ya Zwami. Merci. Ndege nini tozomona awa makamu nini nezoleka wa tomoni na biloko lelo mukolo bona nini mama mama journaliste nto ndele kadu nguvudi nsamwa mbote bima bita mona binagaga tata nzambi tuzolele kadi beto nzambi tuzolele beto tata Simon Kimbangu ngani tuze kunzola kadi nzambi eto itata mwanda velela tutadi rivo ma generali tadi nkato mvu ya mpato ta kota nzambi eto yenagaga ya vuka saba mama pasi twenda tagana nzambi eto bonne fête dina tumwini bima binagaga savo bantu uno dia batomadia ngombe nsusu bima bia aya yambula bia bin savo bik dia totoma dia kadi nzambu tuzolele mama mwilu wa mbote kenina mama mwilu agana tata Simon Kimbangu moko dina betu tagani na mama tata Simon Kimbangu Kiangani moko kadi tuzolele se betu batone se den kaka yani kaka tata mwanda velela dina mama bana batata Simon bi bana ba yawe beto nzambi tuzolele mama journaliste mbenge nzambi zolela nzambi mwambote kenina tata mwanda velela yawe ngene ba wonse no kambote paperiki kunanzo mopau yukufidi sirika mbote ka kingi ye bana. Bonne année mama. Na pesi bonne année na molongani na ngai papa Vena Mulolo na pesi bonne année na bakonzi na ngai ya chorale na papa Simon Kimbangu Kiangani molimo Santa Commission na 2021. Bonne année. Merci na pesi bonne année na nga na papa Simon Kimbangu Kiangani na libota na ye mobimba diso ba conseiller na molongani na nga papa Dani Nkodia pe bana na nga mobimba pe libota na nga. Bonne année. Et pas ya biso bana papa Simon Kimbangu Kiangani tokoti na 2021 tozela lelo tokom. Bonne année. Bonne année na famille na mobimba na papa Simon Kimbangu Kiangani. Pe na ba Kimbangiste nyonso à travers le monde. Bonne année. Bonne année na pesi bonne année na ngana libota esantu nyonso na molonga na ngana bana na ngana nyonso na pesi bango bonne année. Bonne année na papa Simon Kimbangu Kiangani na ba mama nyonso na ba conseillère nyonso na libota nga mobimba na bana ngai nyonso. Bonne année na pesi na nzambe na nga papa Simon Kimbangu Kiangani na memili biso kimia banda ya tokoti 21 na kimia pe bonne année na bana na ngai nyonso. Bonne année na pesi ya liboso na papa Simon Kimbangu Kiangani pamba ta bateli biso mbola wemba komiso tozelaki yango toyo kokoma lelo pe na pesi bonne année na famille na nga etokala pe na pesi bonne année na koreki na nga mobimba. Bonne année.
ye. Na pesi bonne année pa yawe papa Simon Kimbangu Kiangani po ye mutakomisinga lelo 1921. Yango na pesi bonne année pa bana ngape famille nga mobimba pe lingomba mobimba. Na pesi bonne année na ngai papa Simon Kimbangu Kiangani na libota nyonso esanto. Na pesi bonne année na bana na ngai na koko na nga pregana. Bonne année. Maman bonne année papa. Bonne année pa ya papa Simon Kimbangu Kiangani pamba te ye mutabateli biso mbula mobimba ya 2020 akomisi biso na 2021 na famille na ye mobimba libota na ye mobimba na bana na ngai nyonso na choral na ngana lingango mingi. Bonne année. Mama bonne année papa. Bonne année biso na papa Simon Kimbangu Molimo Centre ko kitana yambo kishasa kimia ekoti ya nyati nyonso tout. Merci à komisi so 2020 to bana ko na kimia yango na souhaiter ba nyonso bonne année bana na ngai molongo na ba koko na bango nyonso bonne année. Ali bossa la pesi bonne année na pa papa Simon Kimbangu Kiangani yebita sali po biso to zala. Bonne année la pesi ali bota la ngai nyonso la bande ko na famille on bazana mboka musika ngola. Bonne année na ngola ya ko ekina ngai mobimba. La pesi bonne année. Bonne année li bossa na pesi na nzambe na parler paraclé. Pas comme si ça me colla lelo to eba kité. Bonne année le bota na mobimba na ko na biso na lipna ngo mobimba. Bonne année. Bonne année na ngai liboso bisika ya papa Simon Kimbangu Kiangani banda ye kimie koti na kati na mboka pe bonne année na kati na libote santu pe libota na mobimba pe koreki mobimba. Bonne année. Bonne année. Maman merci na pesi bonne année pa na nzambe na ngata tata Simon Kimbangu Kiangani elongo na libota lisantu elongo na libota na ngaki mbongista mokili mobanzama comme sur la 2021. Bonne année. Na pesi bonne année na ngai na tata papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Santu yonde mutozo sala poete biso to zala tondimaki te papa to komiti ko kumisama tambusa biso na 2020 papa bongisela biso bonne année na libota na nga mobimba. Bonne année na papa Simon Kimbangu Kiangani papa Mbenza Kiangani ba mama na biso nyonso mama Mbenza Kiangani mama Sidoni libota yesantu pe libota famille na nga. Bonne année. Bonne année na ngai na Nzambe Molimo Santu kolonzo to fe milimo la biso. Boyebiye papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe Molimo Santu mokonzi na kimia 70 na ye santa ya lingomba esengo wapi nizelo babu la 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 pomo yesu ye mokanda jabandebe kuimbila nawele nawele kusane sana nawele nawele. Bonne année mobimba epa ya papa Simon Kimbangu Kiangani na libota na ngai na libota mobimba ya papa Simon Kimbangu akomisi biso soka vandaki atembele tomona ni boete ka tomona ni batu pona papa Simon Kimbangu asali po biso tozala. Bonne année. Naloba bonne année tozali ko pesa epa ya liboso ya yambo papa Simon Kimbangu Kiangani nde to souhaiter ye bonne fête na libota na nga mobimba nde na pesi nango bonne fête pena koreki na nga mobimba. To pesi merci na papa Simon Kimbangu Kiangani ndenga bateli biso na 2020 to koti 2021 yango to ko kumisa ye na mukolo mwa lelo la pesi na bana na bana nyonso mbote. Bonne année. Bonne année na nga nazo pesa na Nzambe na nga Molimo Centre papa Simon Kimbangu Kiangani oyo asali po nga nazala na tombeli mbubu molamu na choral na nga mobimba na libota na nga mobimba na famille nyonso na ba collègue na nga nyonso ya musala bazomona nga na tombeli bango. Bonne année. Na pesi merci mingi na papa Simon Kimbangu Kiangani po eti mtabateli biso to koma la mabu ya ngoyo ya 2021 na pesi merci mingi. Bonne année pour la papa Simon Kimbangu Kiangani. Bonne année. Na pesi mbote pa mokonzi na biso lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani po yemda bateli biso akomisi biso na 2021 na sengi na lingomba mobimba. Bonne année. Vraiment pour la lelo sili
émission na biso ya lelo sili parce que temps ekei tozozonga bandako biso mpe tokekolia. Merci na baye banso balandi biso. Merci na baye bako zalaka na biso longo papa mananga na simba ya kamera na régie kuna epai wapi balamba kango bien epai refis bongo na baye bakolanda biso tango yenso ba JDK banani. Merci tokomi na suka bayo bonne fête ya 2021. Rendez-vous le 6 avril Nankamba, Jérusalem. Bye. TV.